Bandeko balandi ya émission Lobana Mbote na bino, émission oyo to mesana ko sona bino makambo ebele, matali politique, économie, santé, pe makambo ndenge na ndenge oyo elekaka awa ni Congo démocratique. Pona ko sala tango pona mkomo lelo to yami bongo mama Tatia Lusamba Bukasa ya azali bongo mokambi ya Rassemblement des démocrates conciliants à de kona mopuse pe azali bongo na kata lisange bengami Alliance des femmes leaders politiques. Mama Tatia Lusamba azali mama o penza a umeli na ko sala penza musala politique ne ko Congo démocratique pona luka penza mbongwana. Sans plus tarder, tous nous inviter à biso mama Tatia Lusamba. Mama Tatia Lusamba mbote. Mbote ndeko. Ya solo na oti ko bisa bandeko oyo zali to ebite ceux qui ozana le boko bakisa na kata présentation na weto to présenter yo. Te ya ko bakisa ezali ka mama na bino boyebi. Mwaso ya yambo na mboka na biso ya Congo oya tiaki mulongo pe ko créer parti politique pona ko fanda te pona ko zala torchon te po azala suiviste te mais po atia ya ye libanga na kati ya mbongwama ya mboka na biso. Ya solo bandeko to lobela o ezali mingi batualité o tukoleka na mikolo o tukoleka mingi penza discours ya chef de l'état oyo penza ememi makambo ndenge na ndenge ya malamu epa bandeko basusu na bandeko basusu pe epesi mwa mbutu yango wana toniko tondola penza discours ya chef de l'état lobelaki penza makambo maike na kati ya discours yango lobelaki makambo etali kozanga koyokana na kati ya FCC cash banda 2 ans azwi bokonzi eloko moko te simba na kati na FCC boto sezati na ye na chef de l'état alobela makambo ebele makambo etali mingi gouvernement na ye gouvernement ilunga lukamba bato basengaki ete alongola ministère ya décentralisation etikaka ministère ya intérieur ba alobela makambo maike penza alobelaki makambo etali respect ya mwasi ya kala na ye RDC azaka penza na botosi makasi lelo mwasi aza susu na valeur te alobela likambo etali gratuité bia kolimbisa te muntu ya koempêcher bana ekolo Congo démocratique batanga penza ofele aboyi na mutema moko ete baempêcher penza yango makambo ebele alobaki mama Tatia utaki kolanda bongo discours ya chef de l'état oyo asimbaki penza makambo ebele kati na ekolo na biso Congo démocratique lokola tozali ba mama total ya mingi makambo chef de l'état alobaki pona mwasi alobaki ete alingi mwasi valeur mwasi zonga mwasi ya Congo lelo aza violé mwasi ya Congo lelo azali makambo mabe mwasi ya Congo lelo aza penza sous na valeur te place wana alobaki makambo etali mwasi yo yambaki en boni vraiment oyebi eza bitumba na biso ndenge na lobi naza mama ya yambo pona ko créer parti politique eza bitumba na biso ya ko banda kala ti lelo tozo continuer nango ezali souhait na biso président ayoki memo na biso ya ba mama to déposaki parce que ezali malamu te papa na ko zonga sima kolakisa yoke tango ya Mobutu naza na ba image ba mama bakendaki tango mbutu esalamaki na mboko oyo ba mama na biso baponana ki ba mama ya solo bakendaka Ghana bake komonana na président ya Ghana pona likambo ya mboka na biso mais eyoko sala tango ya lelo ba mama bakomi bikolopo ya ba chef ya ba parti politique ba mama bakomi kaka tango ya ba campagne ba mama batanda maputa ba papa ba matalikolo ba mama bazala po ba beta bikelele poke wana azali tata non na beti maboko pe na pesi merci na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo pona oyo ya ko soutenir pe koyoka kolela na biso na place ya ba mama mwasi azali oyo azana mayele koleka na zoloba pe j'assume koleka mobali pe na ba musicien na biso ya mokili bayemba kango mwasi azana mayele koleka tina mobali. Et d'ailleurs, Nzambe petango a créé yaki mwasi. Alalisaki mobali. Pona nini? Oyo ya bakisaki na mwasi, obali ayebaki te. Surtout ki akuti mwasi. Mais mwasi na lobaka, mwasi c'est une force. C'est une force avec la paix. La paix avec le pain. Mwasi ata ndenge nini, ata balobi pasi ndenge nini, mwasi ya ko maîtriser. Moi, si je suis ministre de la santé, il y a l'économie, il y a nyonso. Moi, si je force, mais ezali mboka na biso, ba mibali mususu, pena basi mususu, balingi teke moi si wana a exercer oyo force nzamba apesa ye
oyo possibilité aza nango mais na pesi merci parce que président a tenir compte ya memo na biso oyo biso to de l'État et pas wapi alobaki ete na nyonso makambo nyonso atangeli biso oyo ezosimba te libala ye na FCC esimbi te alobi ete aza na besoin ya konomme informateur mpona koyeba kocréer gouvernement ya union sacrée pour la nation. Mais maloba yango ya chef de l'État na ngambo bato mosusu esepesi pesa bango na ngambo mosusu babi a violer constitution pour yo moni yango boni boni a violer constitution na article nini na alinéa nini eza lokuta na bango ako nomete d'abord total soki ako a violer kaka pona nani ilukamba mais tango ya Chibala tango ya Matata Ponyo tango ya Badibanga ezalaki violation wana te sikoyo violation yango bamoni yango kaka sikoyo ke a violer yango mais eza lokuta parce que bantu oyo bazo tirer kaka dra na côté na bango balingi bolamu kaka ya bango balingi bolamu ya peuple congolais te mama nde wana bazo bimisa po baloba o a violer mais tango oyo ba nommer Badibanga na po a remplacer Matata Ponyo est-ce que ezalaki viol te ba violaki constitution ezalaki ndenge mosusu ba changer tango tolongwe na Badibanga ekeyi na nani na Chibala ba violaki te tango tolongwe na Chibala na ye ilukamba ba violete parce que ezalaki bango moko ba violaki te kaka lelo sikoyo mokonzi ya mboka lobi te siko to nome muntu mususu poke amona ndenge nini ya kosangisa mbana mboka kopona baoyo bakosala na ye ekomi sikoyo viol omoni te bato bazalaka na mayele mukuse likambo alobi abosani mais bakongole baza badipte congolais ayebaka makambo nyonso ata yo obosani mais ye akoyeba ngo eloko ya koloba ko violer wana eza te ezolu lukuta na bango mokonzi ya mboka akende liboso atia makambo ya sika makambo pe banda ya sika yo lobi pona libala mama libala oyo esalamaki na kuku libala nini esalamaka na kuku tokende nano na pla oyo social osi omone bato babalana na kuku libala ezalaka polele na bato nyonso pe bato nyonso basepeli babini bameli mais oyo libala na bango ya kuku peuple congolais ezo concerné yete nde wana peuple alobi tolingi wana makambo ya kuku te tolingi makambo ya polele biso nyonso nde wana omonaki bato basepeli mais mama tati ya Lusamba na ngambo bato ya FCC balobi te kala mingi te tata mokonzi ekolo ya kala oyo te kolongwa akoyebisa biso ba vérité oyo toyebi te est ce que vérité wana koyeba kopesa mbutu mutu na mboka te tika ozosekisa ngai yaza na vérité 18 ans vérité yango alobaki yango eza te te bakende na est na Rwanda na Burundi na Uganda na bisika mosusu bakende koloba vérité wana bafanda na ba vérité na bango toza nango besoin te 18 ans tomoni vérité wana te ezaka milelo est bitumba esilaka te tozolela kaka pillage ya baminere na biso kaka vérité nini toboya yango nalobi na peuple congolais toza na temps ya koyoka lisusu vérité ya lukuta te parce que makambo ya kuku babimisi yango na poasa lelo sikoyo baloba vérité babomba yango batika nanu tango manda ekosila ya oyo mokonzi biso toponi nde sikoyo baya kolobela biso vérité mais toza pe nango vérité toza nango besoin te vérité pe ezali te ah soki vérité ya ba fausse commune oui soki ba vérité ya bakamwena sap oui soki ezali vérité ba M23 ba AIDF nyonso wana oui bayebisa biso ndenge nini babandaki ndenge nini bazosilisa yango tokona mais si ce n'est pas ça bafanda na ba vérité na bango.